Ça parle pour. Ouais, étoile, au quota, si jamais étoile. Bolim ici, chers amis. Donc, moi, problème gagnant, Zalara et Kati, mais on est là. Étoile, quota. Voilà, étoile, Bolim ici, réseau technique gagnant, Zalara. Mes chers amis, c'est Bokota, on est là. Tous saluts à la Bino. Bonsoir à toi, le sénateur Didier Imbondo. On est là pour partager vidéo comme toujours, tout ça. Tout ça, nan maman la biso la ligne. Tout ça, na ligne, azalaki na oya koloba. Maman, malubombo kayo, tout ça, oyoka yo. naza lisolo kobeta oyo ezosalemela ami na ngai moko auti koya kala te likambo kaka mama etola lobi makambo apresse na vie mpona biso basi na kote mibali ami na ngai wana azalaka na sheri na ye bandoko vivane na afrique me baumelaka te bayeba na bizaleli te sheri yango aya koya poto babanda ya kosolaka na bareseau sociaux ntango mwasi nzambe aya kosunga bapara na ye bakobengisa ye koya aye kosheri yango bapara na ye apesa conseil te tomoni ovivre na atake kisheri to kifiance nanu avant oyebana mpo oyeba bacaractère mwasi aoblige bapara na ye te nayebi caractère na ye aza bien aza boye na presse nde bafille so baye poto akomaka presse amoni mobali asali boye aye kokóma na zemi ya garso yango baye koya basali présentation na bamandi baye kofuta lokola na mboka oyo ezali soki oye na mboka na mboka wana oloba mo makasi mama oloba mo makasi bazoko bien te lokola na mboka oyo ezali soki okomi na mboka moko fosala masolo so masolo na esimbi nde oyeba ndeni ya kokontinue vie mobali bavandi na mwasi mobali amakaka bapara ya mwasi afingaka bapara ya mwasi mobali azalaki na respect ya mama oyo aboteli ye mwasi te soki azosona mama nga nayebi ke na afrike ezalaka mobali po abenga mama bokilo na ye ezalaka kuna soni ya kosona te na telefone boye me mibali apoto na okomprendre te soki soni batika wapi akobenga mama bokilo abandi kogangela ye abandi kolobela ye banimporte quoi kopanza mama bokilo esango na famille na bango mosala na ye so azosolola na belle famille na ye mosala na ye agravaka bapapa bokilo na ye agravaka mutu nyonso na famille ya mwasi na ye so azoswale na telefone ye agravaka bango azwaka bamessage wana basololaka na famille na belle famille na ye atindeli famille ya oyo ya ye sikoyo jeune fille aye se retrouve na zemi ezokende na ba 7 mois mobali asali ni layete asombi ni eloko en plus azolobaki ya kosala eloko te lokola mama ya mwasi aboyi mwasi akinovanda na ye aza na droit ya kosomba eloko te bapara ya mwasi basala eloko nyonso oyo balingi ya kosomba eloko te alingi mwana mwasi wana aza telema na shok po makambo mobali asalaka ye so azalaki basi mosusu metie zemi dede ti ebima akobanda zemi ebanda na 1 mois ti ekomi na 7 mois mwa mwasi wana nyoka mwaka kaka alelaka kaka mpo nini azalaki presse na vie soki ayoka wana baconseil bapara na ye bayebisaka ye me nyonso oyo na vie ekomi te yango nalingi natuna eske mibali mpenza akoki komanke mama bokilo na ye to papa bokilo na ye to babelle famille na ye mpo oyo tokomona na poto oyo eza so normal te. Merci maman pour na
question na otuni merci beaucoup public ezali na bamusu bakobenga bakopesa réponse mais tokopesa nano maloba na mama étoile ayoki ndenge olobi étoile d'amour olobi ni mpona likambo mama alobi mpona mwana mobali wana oyo mwasi azalaki presse ya kokobala ye ake kobala ye epuis baye kosaka ne compte temps bakoma ndaka libala mobali azomanki bamama bokilo kofinga ye boyeboye nini okoloba mpona yango déjà esenga mpasi na mawa oyebi ke esenga mpasi meme nazangi meme na maloba meme ya koloba comme ça là et tout oyebi yango na oloba boye ke na vie surtout biso basi toza na age moko boye so okomi na age moko boye okomi presse ozwa mobali banini soko ozobanga kotula soko mpo ozobanga ménopause ebeta yo itu biso basi tozalaka ekoma na age moko boye donc mutu aye kolinga ye oza kutu na ntango kuta koyeba te soki azali clochard moko boye soki azali demo soki azali ndoki soki aza nani donc oza tema presse babala yo donc ozobanga baninga soki so ozalaki deya na moninga mosi abota moninga si abota bongo ngai mpe bani totikaka na biso kovivre na kiconquérance mundele azwaka nano carrière nene na ti boso na nomona mundele azalaki zoba ngabi mundele ba carrière banini nzoka nde mundele azosalela carrière na ye azoluka mpe prince charmant na ye en même temps mobali wana alingaki ekopene okomonaka yakoye biso be ça fait 5 ans ça fait 10 ans qu'on est ensemble ndenge na ozona baengagement na ye te na obongisa na carrière nanga professionnelle biso banoir plupart total la carrière professionnelle te total tomitalaka nanu te omoni mobali déjà okomi déjà kowelela déjà tovanda ensemble tosala boye bani oyo esalami sere na biso likoni parce que azalaki un peu pressé na vie so azalaki pressé na vie te me makambo boye elingaka onio te yo na baboye ere mofo tozwaka ba 50% ya mindele comme ça et mobali ayo kolingaka comme ça et tout tikela ye tant de connaissances tant de connaissances eza très important comme ça là ito lingi nga okenga mpe na lingi yo mais vano na gauche nga mpe na vana na droite toyebana nanu makambo bana non pas maintenant toyebana nanu comme ça déjà tokoyebana comme ça tout nsima tokotama babana des trucs comme ça là et tout donc biso banoir toza trop pressé donc faut to arrêter ozala pressé faut tozwaka temps na biso toyebana et après manque du respect mais mobali wana ya kolinga bafinga mama na ndenge azofinga mama moninga selon biso babantu éducation bapesa biso comme ça et tout tu respectes ta mère tu respectes la mère des autres comme tu respectes ta propre mère et pareillement avec ton père selon biso babantu respect bapesa biso comme ça là et tout faut qu'on respecte mama ya moninga nga na respecter mama na yo mama na respecter mama na onde na respecter mama na nga moko. Et alors, ça veut dire qu'elle a mal élevé, elle a une éducation. Donc, maman, mon finga, ça veut dire qu'elle a une éducation. Ça veut dire qu'il faut revoir l'éducation. Moi, déjà, mon balio, déjà, ils ont manqué, déjà, maman, comme ça, tout le temps que tu as qui fiancé, tu vas même pas ndakumoko, na coursirang. Et si, parce que lorsque tu vas dans ndakumoko, est-ce qu'on est des amis, c'est vrai que maman, dans un endroit, tu m'as connu ndakumoko. Oh maman na oma yo tala biso ezate parce que na poso ya été déjà si on sait qu'il y a un manquement de respect alors un jour maman na yo frapper na porte et c'est toi là tu rentres même pas je te veux pas aye ko taba koko na yo ebisi non soki déjà bandi ya ko bana mobali na bandi vanda ndako moko te abandi ya ba manquement boye kata histoire wana kata yango ko luko kende musika te bani basi moko na ba âge moto mona on dirait ce mobile azo lingoto on dirait oza etula bani o sauter ka na première avenue nzoka nzamba zo préparer yo ya bien comme ça là et tout oya a honorer yo a respecter au bani pour moi l'homme là c'est pas l'homme de sa vie té nga penza muto déjà zo manquer maman comme ça là et tout aza mobile la vie na ngate c'est impossible na kokozo un gigolo pareil te na kotisa na ndako je suis désolé nga na place nga na okata cour et banda kusu boza ndaku moko bo bandi ko bo vanda ndaku moko misala itu apo bando misabizali mabe akomo manquer maman na yo ça c'est un autre truc mais pendant bo bandi ko bo vanda ndaku moko te déjà il y a déjà ce manque du respect là ah non moi j'arrête moi on touche pas ma mère moi je respecte ta mère comme je respecte ma mère et toi aussi tu respectes ma mère pendant que tu respectes pas ma mère moi et toi c'est fini on s'arrête là tout simplement neta lingango penza et puis que ena ba
ya bandi buko o mone voyou comme ça et tout au cracher les yo azo traiter na balabala mais mona mundi bu devant maman na na désolé bato bazo benga comme ça tu peux pas benga na numéro na yo bazo benga nga directement na ligne comme ça là et tout tu sais bon d'être plus c'est derrière numéro en plus bazo pour pas benga yo bazo benga ce que zo kata makambu nyonso c'est pas grave mais c'est ça c'est comme ça donc nga conseil na opé ça sert na biso changer vie na yo aza mobali ya vie na yo te naza désolé na biso boye peut-être choqué osala opasse aza mobali ya vie na yo te mobali ono bobandi ofanda ne ndako moko te abandi déjà komanke mama na yo respect yebaka ke soki oko ofanda na ye un jour awakangela mama na yo porte na elongi aloba boye tu rentres pas chez moi je veux pas parce que comme il y a comme na mama na yo déjà na valeur te azomoni okwa poupée moko boye comme ça là et tout nga na place na yo certes oza na zemi comme ça là et tout nzamba osunga obokola zemi na yo comme ça là et tout et après kopimela garde te soki un jour aza na posa yo otala mwana na ye kopimela ye te tika mwana ye bapapa na ye mais kobala ye te donc bokabwana na bino botikala kaka kifamille na kimwana comme ça là et tout parce que un homme comme ça là et tout aza mobali okoti na famille te eza okozokotisa diable na famille ça c'est vraiment c'est un point de vue nanga comme ça et tout nayebi te mbaya bande fapembe qu'est-ce que tu vas rajouter parce que moi des impolis comme ça là et tout nalingi bango même pas dans ma famille donc nayebi te nga ça c'est un point de vue nanga ngai penza ndeka baya bongo bakabwana batika kaka base ya mwana so abotami se baluki façon nini bakosala mpo basokipa ya mwana parce que ngai naza contre basi oyo babombaka bana mpona bango moko moi j'aime pas ça ngai na kope na ngai ata toyinani bani toboyani mais faut rendre bana ne visite faut bana bayeba ye parce que problème na ye na ngai etali bana te donc mwana aza na droit fa yeba papa na ye mwana fa profiter na papa na ye comme ça là et tout mais nzoto na ngai eza obligé te ngai na place na ye c'est fini mobali déjà na boye non un homme comme ça non c'est pas possible on peut pas le faire rentrer dans la famille de quelqu'un nayebi te so yo bakani merci étoile pour la intervention na yo mais makambo oyo eza na ba paramètres ebele lelo monde lelo toza vivre oyo lelo toza komona pe ba parents mingi baza pe bango bakokonduire bana mingi na berreur mobali moko bakoyo alingi mwana na bango totieno ba parents oyo baza na bana na basi babasa bana bango basi rapide amoni garçon mo bayeli mwasi na ye garçon ngo akolaka na voiture bien amoni mwa essence bien moi Taylor Vandam badini moi proche pe soki mama si mama boye même ana poto mama ke obalisa mwana rapide oba mona kaki mwana na ye abalaki oba mona ke ye abalisaka na place ke ayebisa mwana ne bozana no temps vanda na ye oyeba ye tozwa temps ayaka na ye tozomona akotaka na ye mais toyeba ye quand même toyeba pe famille na ye mais baparents mingi lelo bokomona rien et comme lokola concurrence moko boye bayebaka ye abalisaka bana bayebaka ye abalisaka ye boyeboye babiloko tout eza kocrée mpe baproblème bacouple na biso tozokutana nango lelo elika mosusu bamboka oyo toyei kovanda na poto awa toyebi ke mundele alingana célibataire te mundele alinga célibataire mundele alinga fozala sali à toi Gabin Tokodi mon beau frère Sims parti bonsoir à toi mundele alingaka il faut zala na responsabilité moko boye soki wana mwana wana bana soki wana mwasi eloko au moins te mutu mo akomeli biso alobi boye ke soki tomi toloba tocompare na mindele te mais ezosala partie tokola en Europe moi déjà de ma part moi je suis grandi ici nga naye poto na âge à 10 ans donc ceux na okotisa mindele comme ça et tout parce que na suis quand même 50% éducation na bango so ezo déranger bino na désolé bondo yoka comme ça et tout na okotisa mindele tout le temps pourquoi parce que nga naza na éducation ba bantu na éducation ya awa donc là demande au salinga vraiment aux la possibilité donc il faut tozwa pe côté ya mindele ya bien comme ça bokomona ke aider biso na beaucoup de choses quoi. Ben voilà mon père on dit faut pas désolé voilà. Il fait na répondre. Donc c'est pas grave. Donc voilà qui premier point dans le bien les kambu ya ba parents so ko pressé ko balisa bana mobile eli mona na ye
oyebisa mwana ndenge zwa tan yokoyeba mobali wana non yeba mobali oyo aye kobala la fille omoni ka baparent mwasi bazopousse omwana ezofo bala ye il faut boye ozwi tan ya koyeba ye te boyeba nini nanu te nanu bokomi kolala esika moko te nanu mbula ebeteli bino te nanu moi ebimeli bino te bavague nano ye te moyeba mwasi wana bien eza te moyeba mpe mobali wana bien eza te baparent bondimi kaka ke papa na mwana biso mpo bamonaka bino mobali esaka mpo na nga wana mpe eza ligne de facteur mpe oyo tozokutana baproblème oyo bacouple na biso mpo na eloko wana. Et deuxième chose encore nde nalowuti koloba mondele alingaka célibataire te na poto mondele alingaka moto aza na responsabilité moko boye soit obali soit oza na bana ekomi kopousse bana mibali mingi lelo naluka mwasi na bana mpo so na bali so nazwi mwasi doki na ngai kovanda doki esala boyebe oyo naza mwasi mpo nabotisa ye so nabotisi ye mwana soki abotami doki ekovanda makambo na ngai ekovanda sans se rendre compte que comportement mwasi wana oyebi yango na malamu te comportement mobali wana mpe oyebi yango na malamu te mpo nanga biloko wana nyonso ezofe partir mpe na baproblème oyo tokutana yango na bacouple na biso nayebi te soki okoloba nini na likambo oyo nga alobi très bien ser na biso alobi boye ke mama na bango azalaki contre mama na bango alobi boye ke zwa tan na yo. Mais les problèmes comme ça là et tout na poto tokomo linga bat na intérêt moko boye quiconque bolinga poto plupart hein désolé bozon ma bête sur 100% comme ça et tout rotiata 50 pour ses intérêts donc na mukanda te tikana linga na garçon parce que na mukanda comme ça là et tout et au sala en sorte que nazo mukanda na mukanda te tikana linga fio comme ça là et tout parce que na mukanda olanda ma fille parce que yo ki ke camarade moi le petite on a française so kangami na ye a opeso doc mais na motema no linga ye to linga mukanda na ye siko l'air yo keli mukanda et sali ke pe bobota siko bolingo kozala ndenge ni na kati parce que yo kenda ki na intérêt moko boye après yo kosala ke bana ba yo kobota mabana ba bota mi amour ezate parce que yo kenda na intérêt moi yo za na amour so za na amour te pour na maman na bango oza pe na amour te pour na bana comme ça et tout intérêt tozo ila na poto yo ngana pe mtezo sa ke toza ba mabala gâché comme ça et tout en Europe beaucoup d'intérêt intérêt leki eza ba garçon mususu aza na ye na mukanda na ye alingi ne kozala gigolo donc aluki mwasi moko aza so na bana 4 ou 5 alobi boye yako aliaka kaf donc ngako ninga nango osala te na vie na ngai nayebisi bino nayebi bato baza ebele ba gigolo wana donc azoluka mwasi azobisa pene to nga azoluka kaka mwasi aza na bana 4 5 comme ça ngape ninga nango osala te yele mbongo na kaf ezoleka ngai avandi nanga tranquille na otungisa na ngai ye te nando sa nyoso ya lingi ozokende na intérêt ozokende na bolingo tozokende na intérêt ndenge nini olingi ba problème ezala te ndenge olingi te moko abomi yango tokomi koboma na parce que tozokende kolinga ya bolingo solo te tozokolinga ya bolingo intérêt c'est ça qui est un peu dommage ici à l'Europe faut to changer un peu mentalité comme ça tu olinga moninga pour intérêt faut changer au lieu boka ngunda no bunda no na ndenga ngunda na yo non yo luki facilité ndenge ke ya bolingo ezala kite bolingo ezate oluki facilité bolingo ezate oko olinga mwasi ka po aza na mukanda oko olinga nini osiko mwasi pe ya aza na mukanda comme ça akoma osala oki minene parce que ayebi koza sans papier oyeli mukanda akoma osala oki minene ti siko akoma mimona yo boss siko na attendant mikitisit ye azojouer ki boss wana mikitisi moko ozwa mukanda siko olingo ozwa siko place no ya ki mobile ekosimba lisusu te parce que ye ajouer ki déjà boss déjà otikilaki déjà temps likoni parce que yo okende kuna na intérêt au ticket qui est trop de temps à jouer qui bosse pendant 2 ans 3 ans comme ça et tout ce qu'on dit de l'ingos au place à qui bosse aux hommes on est ça qui la coupe bête aux bomana ma bolingo ezate comme moninga bomi moninga sali boye bomi moningo zata na regret ata mokiete il connaît trop d'intérêt ici à l'Europe comme ça et tout photo luka pe bolingo ya normal linga pesa mutu vraiment linga pesa na motema comme ça là et tout même atazane sans papier ou quoi là mais linga na motema kokende te profiter comme ça tunga za ba camarade ebele comme ça boye bisanga be ah étoile mais kabela nga mundele na wana comme ça tu pas pesanga doc mais yo lingi ye kabela nga ndingari na wana lem a pesanga doc est-ce que ozana bolingo pona ye leba on la so ba comportement moko ya soki ya ndeni est-ce que ko supporter ngo linga penza mutu ozana difficulté certes ozana ba papier te mais linga mutu vraiment o motema no me flasher okokuta pe na mutu pe motema no flasher pa pe na mukanda pa aider comme ça pour vivre beaucoup mieux que bolingo intérêt c'est belé na poto il y a trop de conséquences
Ouais. Merci, maman Étoile Likambo lobi en tout cas. Vous avez raison puisque tous les monango ebele. À la fin de la Suisse, tous les monango pe jo muso ayika naninga momena pona mukanda na kozadoki. Oyebi comportement momena te oyebi te na butu soka pumbwaka oyebi te. Oyebi te soki na butu so bolali so ba baloka na gauche ou na droite oyebi te. Likambo na to opesa mingi conseil na biso bana mibali surtout. Oto kena kuluka basi ko zabona libala surtout. Tous la temps ya nzambe. Et puis na vie trop tard ezalaka te. Tous la temps nzambe mingi tozo lela lelo petona mo finga nga na yebaka ebote na début azalaki bien za koloba te oyebaki e bien te. Oyebaki e beto kelaki mbangu olandi ka olandi nzoto na ye olandi bote. Petona za danger fona soyeka kozemba mo fona ko ba parents na ko bote ona ko tika ngo lekate. OK mango oluka ba parents sans que ça qui autant comportement moi si on a azala ndenge ni OK ko bala mbangu OK ko bala mbangu non ba limousine ndenge bimie musu botango na ba chevaux mais comportement moi si oyeba ki ngobete tango yoko tsena na ndako oui oyeko tsena na ndako okomo bosa akomi luku tout bien akomo manquer ba bokilo ndenge bombali azo manquer ba bokilo. Moi, si comme c'est pareil. On a solo besoin de bana mibali na bana basi. Donc na côté basi na côté bana mibali. Bana basi be boye baga mibali ni boko bana. Oza la presete. Oza no presete. Ta nzambe ezali. Ta ya nzambe ezali. Likamuto ate umeli suka nango soki bezo zo kanzama nenga solo nzamba yo ka kolela ya mutu. Et puis tango luka mobali senga na nzambe mobali azo pesa yo aza mobali ya vina yo. Et en dehors de ça après ça misusu ezalaka nango mpe ozwi lelo boyebeli kaka lelo me bovandi mpe toute la vie mpona nini soki bozwi nzambe botie na centre ya couple na bino bozwi nzambe botie na centre ya couple na bino mama ata soki mwasi aki mteya mabe mbayaki mteya mabe tomona mibali ebele boko biso badije masuki oyo tozala ndenge nini nazo ba na ba appelle l'émission tout le monde nazo la biso ba dire masuki ko to bana tambola ndenge. Mais aussi moi c'est super anita le labino natala nzambe liboso na centre couple na biso. Non, je dis la vérité na ba mokili mubezo landa. Abi ke non atia no nzambe na centre couple na biso. To continue nous dialogue loka liboso. Voilà. To continue dialogue biso avant to lala to vana avant to lala na lo bango was na butu na mbeto avant to lala so le kamo zala ki to vendre au solo même ne fait que 5-6 minutes. OK chérie, c'est bon, on s'en lance sous je t'aime beaucoup. OK, bon. Na répéter sous na répéter on peut sous to la lycée comme ça au monde. Na vie, so admettons avec na premier mariage, so que similité. Quand on a deuxième mariage, bah ça la rani. Il faut raisonner. Voilà. Nini bana ko sala mabe na premier mariage na zalaki nango. Na bana ko sala to tambola boye bon nzambe siko na sengi penza po mutu so za besoin de changer na vie na yo oko changer. On changer bien sûr, ça c'est clair. Et si ko soko bana mutu oyo olingi ye et que ye pas lingi yo oko changer. So ka biso na lingi boete oko changer. Yo beto biso en tout cas na lingi boete oko changer. Au monde. Exactement, na mot pour exactement mobile. Olingi mobile yango. Même ata zo vivre so misère tia ba genou no ka na se comme ça que le ban nzambe. So azaye mobile ya vie na ngate na lingo comme ça ya vie na ngate. Nzambe so moi so nga na lingi ye. Mais nga na omo on dira linga te mais so ka zala ki ya vie na ngate. Seigneur changer ya comme ya vie na nga. Au moins miracle ko sala ma comme ça là et tout. Ndeko lobi sans nzambe na couple ya ma wa trop so botie nzambe liboso. Étoile, il y a des mibali hein. Il y a des mibali moi ça ngumba mabolongo mikolo nyoso. Mais moi c'est la mutu na mabolongo na Italie était ngumba mabolongo na Italie ngati. Wana bakuya mona bato ekeni pe mai. Mais soki omoni ke moi ça no sambela pona bien ya couple na bino. Yo mobali pe siko zali. Non quand même. Au moment que moi to sambela pona comportement na échange, yebi ma comportement o eza mabe. Pour mabe tout to sala to yeba ki o na sala eza mabe. Il faut yeba et on a sala acte eza mabe. Acte eza mabe. Clair, mais oui. Voilà.
Il faut que nous changer. Il faut que nous changer. Obi, naloba eloko mingi. Bande ko mibale bolingi misa, mais ça vérité. Et ça mission de la vérité pour tout changer biso na bino. Moi si so linga lingaka. Na pesa exemple, soki moi ça na mobile. Mobile na kufi. Mobile na kufi. Moi ça kotika toute sa vie sans qu'il y a bala. To boko la bala na ye avant ne ye moko. Mais biso mibale mobile ni non. Moi ça akufeli moi simba tika ka bongo vile mobile. Ba boko la bala jamais. O ko mbala ke toza ku toza na bolingo mais o kezo makangu. E bo so moi ça kufi. Mobile on tika ye moko bongo aboko la bala sanga za na mwasi. Pour dire que moi tu sera lingi alingi. Mais auto arranger ba couple na biso le na ou na Congo un peu partout. To yeba moi si nous a okene olinga avant comme me zwata na yo. Moi une année, moi 2 ans, okoyeba jamutu. Une année 2 ans okoyeba jamutu. Mobali palinga omona mwasi trop et tout la mibale belé baloba boy. Hein? Yo kutunde si oboti na yo. Neta olingo lisusu nga zanga mwa mbali na kona onko bala ta 100 fois. Mais non, mibali batula bazé belé aussi hein. Mais webi ke ba le mobali ça fier azo bisa mwasi nga ko ko bala ta 100 fois. Yo neta olingo lisusu mais ça l'attention. Ça l'attention comme ça là et tout hein. Kolinga ezana kolinga mais bisiko bando kolinga ngo 100 fois. Faut kuta na mutu alingi yo. Webi ke ko kuta na mutu alingi yo za bénédiction de Dieu hein. To kota ba couple belé ba mariage belé le muso kuta bina mutu alinga yo te obimata na ba 50 mois sini mutu mo alinga yo te hein. Kolinga pe okuta bana mutu alingi yo vraiment et à bénédiction qui vient de Dieu hein. Donc mibali basala ngo ba lufunda pamba yo kasi ako alali 50 basi ba linga e non tu te trompes mon frère ba linga yo te. Kuta bana mutu vraiment donc obimi azo belelo souci obeli azo lela na place na yo ozo zonga te c'est pas donné à tout le monde hein. Oui allô. Oui allô bonsoir Demasuki. Bonsoir papa Didier Mondo. Boni. Bien. Bonsoir à tous les internautes. En tout cas, si j'ai vu une intervention à Maman Liboso et puis quelques commentaires, je crois que Nengue étant la lobby, Kolinga Mobali avec intérêt à la rater, il faut que les Mobali vraiment, il y a solo. Il faut qu'on définir d'abord l'amour, c'est quoi? C'est un sentiment qui se ressent que dans la geste. Il faut que l'amour est dans la ranakati et se manifestera dans l'expression de la geste de Sarah Libanda. Ça, c'est l'amour. Tout simplement. Et si vous tant que vous avez avant au bas là, il faut s'engager à l'action au bas la vie. En tout cas, on a côté un peu contre Makabouana. Pourquoi? Ce qu'on continue la Bible de Genèse puis l'Apocalypse. Il peut au monde citer Jésus au moment balibala. Jésus t'aime dans le baron. Ils ont un principe pour les habits dans la Bible. D'où ils ont coutume à battre. Voilà, on a recadré dans le parc. Selon pensée nanga, de Genèse d'Apocalypse, Jésus a dit ça là au moment. Il dit oh bala boisson ça veut dire numéro pour bala mutuité. Ils ont raté. L'amour, ils ont deux personnes d'abord. Sentiment et moi aussi, sentiment mobile. Il est ressenti, c'est-à-dire que moi aussi, à flasher mobile, ah, moi ça c'est petit là, il faut bien lui baler dans nous, ni wana, contact wana. Alors après viendra au Bengaka, au placer un mot, le pied de la croix. Mais ni un mot sur le pas ça. Mais tu ne peux pas rester comme ça éternellement, dire que, là où il a zamba la sara mobile, ou bien la sara moi. Il a le couta. C'est ça. Donc, on m'a dit que l'église, on a de la région d'Amba ou la Sana Mobali, à haut distraire bien. Si on veut Mobali, on va pouvoir jouer avec la ensemble, la pauvre, Ngamba la Sana Moisi, à haut distraire pas. L'amour, c'est un sentiment de personne. C'est-à-dire que Dieu, mon Moisi, ou admiré, moi, si à ce pays-là, ma propos, par après, vous me mis en sous la croix. N'est-ce pas dit ma lobby, avant Balala, par contre, ça va dialogue, ça me dit. Mais il dit ma soutien nous a vers Superani. Et puis Superani t'a ndemaki. Pas que ça déjà qu'il y a l'église nous à l'autre de la Superani. Et là le couta déjà parce que bah. Et puis celui pasteur moi
aye atio na makolo na ye bokuki na baprière. Fais d'abord ta démarche, après on a un temps. Voilà. Et le reste suivra. Pasteur a soulevé le bon bon. Parce que pasteur on a soulevé, c'est impossible. Et comme on couille à pasteur on est dans la tête d'Anda Kunayo. Et on a pasteur on manipule la mabala. Parce que ça fait ce que moi c'est qu'il t'a fait au mobile. Et il y a des gens. Donc on a pasteur. Mais même si on a intervention à maman ou à côté tout à l'heure on dit que le monsieur a manqué pas beaucoup de kilos naïf. Au moins, la émission de laquelle tu as dit que nous avons surtout Batarana et Bandit. Comment est-ce que on doit témoigner on doit qui wapi? Ouais. Au moins, le lieu où on doit montrer c'est pour définir place de l'époque. Ce qui est au ligne qui montre dans l'église, et le nom va être na changer ma banana te ko nzamba la chio monter. Ce qui est au ligne qui montre où est bon de la cas. Yo omoni ka se wasambelaka na approcher na ye o solo li solo na onene za la gade to solo la kamibale et moi ça donc sur le réponse sur la donc ça limite Bokuzala en tout cas à 70% libala wana et Bokuzala approximativement bien parce que Bokuzala kati ya éducation moko religieuse eza na kati la principe est ça problème na biso siko eza ndeni dans on tenda kolinga mwasi sikozi mwasi nekala omoni ekala okei discothèque kolinga mwasi na discothèque yebaka ngo bosuka mpe na discothèque elingi oloba nini mwasi oyo akendaka tout le temps na bekala oyo yokutaki nekala yebaka ke vi na ye eza ya bekala jour oyebisa ye tika ekala obelani parce que okutaki ye na habitude moko boye sikoyo faut faire intervenir pour babimaka l'éducation biblique ye omoni ekala bapekisaka motu mbala moko te badi koexplike bamefe ya ekala akotika yango sikoyo ntango ye alingaki mwasi wana alingelaki mwasi na ye wapi fo tuna mama wana motu wana alingaki mwana wana wapi ezali nano me motu mosu aza kointervenir soki asilisi nga na obenga yo kointervenir balinganaki na allo papa dije tozoyoka yo non balingana ye na bwati te balingana ye na bwati te oui alobi boye ke balingana ye na bwati te parce que avant aleka na émission na soaki ne balingana ye na bwati te donc fille wana oyo abeti liso auti obeta liso camarade na ye na garçon yango bayebana na ngola mais bazalaka mpenza pas proche bayebanaka vite fait comme ça là et tout sikoyo le ye aye poto après baye kokutana comme ça là et tout kokutana baye kokutana ako bayebanaki déjà depuis le bled non mwasi baparent babengisi mobali aya na poto na ndenge na ye na baparent ne batinde na poto na ndenge na ye mwasi eza mpe baparent ne babengisi ye mpe abandeki kosattendre même pas ke un jour baoya koikutana na France donc esali ke mwasi akombeni mpe baparent na ye après ye kokutana na ye garçon ngo abanda komoni kaka na ngola vite fait na ngola babando kaka vite fait bazali mpenza bami te ezali kaka vite fait comme ça là et tout quoi étoile sikoyo tozonga sikoyo na raisonnement moko mpenza ya terre à terre sikoyo ya awa il faut koyeba yango na vitesse oyo mokili ezotambola lelo ozala na poto ozala na afrique soki mobali oyo okutani na ye tokenda so mosika te akokisi 25 ans à 30 ans aye ayebisi yo ke yo alinga na mwasi te na afrique akosi yo aza na copain mpe aza na bacopain mpe aza na bacopine mpe aza na bacopine comprendre c'est-à-dire que moto aza na arrière plan moko eza na nsima mais sur le champ amoni charme ya mwasi moko boye adi bayebanaki na afrique baye kokutana susu awa pendant ce temps batikanaki wana est ce que mwasi oyo azwaki mobali te mobali azwaki mwasi te po aya kozelana mwasi wana ça c'est question à se poser donc disons la belle-mère yene va manquer la belle-mère non l'Afrique c'était une simple connaissance bandaka pour oyebi komanke mama moto ezaka eza eze moke te mama wana avivaka ndenge nini na milieu oyo ye azaleli soki eza na paris ube na belgique soki ata mama baloyenge
l'homme aussi en bas aidé. Je ne pense pas que maman peut être posée. Azana, azo poko la bana moko boye dele ou bien la bana mususu baleki ya mwasi wana. Pour que nous manquons, on dit qu'on manquait mutu bazo on est tigada, comme ça on est tigé. Mais qu'on manquait maman et ça kilo. Et ce qui est le pourcentage de bateau, la statistique au monde que peut-être 1% parce que bazar na ba comportement na ko manquer ba maman ya ba. La plupart ba des kilo. Les to uti na biso ba bantu. Parce que ils ont la culture na biso. Maman ya moninga dans biso maman na. Ko la na mobo. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que Oui. ils ont moi qui le faut pour que des fois la recherche à kati, oui ba maman wana oyo bazo manquer. Fils na ye eza ndenge nini na environnement oyo fils na ye aza nango na ye rapport ni baza nango sikoyo mwasi oyo oyo aza na zemi estce asatan toza na poto ya bamakambo to ezali mpona kose préserve zemi ezala te makambo eza dege c'est-à-dire eza zemi moko volontaire eza zemi moko te ko parce que oyelelaki te. Au moins, le principe, on va vendre une année, on va vendre un mois. L'amour, ils allaient, on va vendre les sentiments de deux personnes. Il faut qu'on ait un peu Didier et toi, l'amour, nous surtout intéresse à la. Mais on va intérêt à la tête amour, tout intéresse à la. Soit tu apprécies le physique, ou apprécier le physique, il y a moi aussi, ça c'est intérêt là. Ou apprécier les cœurs, il y a mon bani, et ça intérêt là, de ces années qui parapluient là, ah, on va aller à Moussala, Nazala, et là, intérêt déjà. Moi, je suis qui toko, ce qu'on a dit, on dit, l'intérêt, l'on va bien l'intérêt, ils ont l'intérêt, mon copain, on a qu'à, mon monde a monté, puis sur la journée, on a monté, mais yo, comme vous avez dit, on peut avoir mon balinage. Ouais. Ils ont intérêt partout dans le monde. Nous devons constater, mais ils ont intérêt, mon copain, on a qu'à sentimental, on remonte en monté. Et comme imagine, kaka oyo mwasi peut-être soit kokota remarquez souvent bato moto na problème ko zara nini soki mwasi ne kolala poti ozofinga lisusu te omona okomi komona neti mosi ekomi problème mingi banda place wana mwasi soki abandi zemi omona mobali akoma tuna problème basi mosusu balingaka prochaine na mobali te soki aza na te est-ce que kotini mwana aza na problème wana eza na question oyo il faut na couple sikoyo bato moti tosolola yango te toyoka soni. Or, il va amener la discussion. Si. Il va amener la discussion. Il va dire, ah, ma chérie, moi, j'ai mal. Au moins, il va expliquer. Moi, j'ai expliqué, ah, non, on va pas. Mon bail a passé par-dessus. C'est-à-dire qu'il a comprendre, moi, je crois que tout le monde, tout le monde, il va discuter, mais essentiel, il y a vu. C'est ça. Ouais, c'est ça. Au là, on se demande, moi, si, ah, c'est la libération. Par semaine, 2 fois. Parce que vous savez, la deuxième, vous savez, la maman va dire, il y a un peu de monde, maman va dire, c'est-à-dire les dialogues, tous les autres parties mais bandés, il y a du solo. Parce que là, la contexte est solo en Angola, vous pouvez solo la réalité à Poto. Parce que Angola, c'est la réalité. Vous savez, Poto peut faire la réalité. Parce que ça va y avoir. Ouais, c'est clair. C'est vrai. On va la Kenda de 6h du matin à 18h. Mais dans Angola, on a petit comme il y a toutes les réalités où il faut qu'on tienne ensemble. Pourquoi on va la comme on a dit, on va maman. Mais après, il y a aux autres trouvant. Après, Après, est-ce que aux autres trouvant que normal? Ata toyebi vraiment vérité à cause de. Mais est-ce que vous mettez ça normal vraiment beau fils vraiment manquer belle-mère ni du respect vraiment? Là c'est anormal. Tu peux pas. Même à maman ou à ma paix. On manquait maman ya mutukaka. À part maman ya moi aussi, mais maman ya mutu va manquer été. Ce qui problème est d'aller. Discuter. Il faut toujours amener la discussion sur la table. Non, on va toujours, sans problème, la discussion à la table. Il faut qu'on ait la troisième personne sur le nom de l'Okokité. Ce qui est la troisième personne à Kokité, on a une quatrième. Sur quatrième à Kokité, on a une Mikolo. Parce que la Mikolo, madame, la traversée, les gens vont m'accaper belé. Parce que mon amour, va m'accaper belé, va marquer, on a pas possible, la cas où il faut ça la bouille. Mais pour refuser, comment
na zemi ou bien repousser moi sur la zemi za très mabe et affectaka mingi mwana soka botani wana mobali wana to ayeba on soka zolanda biso na ligne ata en internet moment à suivre édition ou bien maman abengaki bapesa mwana bango conseil bapose minduki basolola di mwana kokoka si mais nga naza na question moko kaka non baboyaka motu bongo te mwana aza nanu abotami te mwana aza na libongo il faut batia minduki na se bazela mwana botama apres basolola makambo mosusu peut-être mwana soki abotami ekoki mpe koarrange couple wana mobali mosusu nana boyo abota te ntango omona mwana ekorapproche lisusu na mwasi na ye oui et c'est là où okomona respect koyambaka moko na belle mère na ye voilà parce que il faut kokende toujours na sens wana respect ezalaka te baoblisaka motu respect c'est un sentiment oyo motu comportement motu azalaka nango akoli nango mosusu ekozala situation moko ye ekokomomoni apona manque à respecter peut-être akomi violent parce qu'il y a eu quelque chose oui allô fokotikeli mwana mwana ne abotama bonsoir changer peut-être ouais c'est en direct ouais mais bonsoir nazali na question mpo nenga merci papa Didier to yami moto mosusu peut intervenir ouais on vous écoute madame s'il vous plaît vous appelez depuis où allô Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. J'appelle de Villeurbanne, la banlieue lyonnaise. Voilà. On vous écoute. Oui, en fait, j'ai lu le sujet, ça m'a vraiment intéressé. Oui. Je voulais donner un peu mon point de vue en tant que femme. Parce que par rapport aussi à toutes les expériences que je vis tout autour de moi, ouais. Moi, je pense que l'Ibala, ceux qui attaquent la banité, mais si vous avez la chance de rencontrer une femme qui sait ce qu'elle cherche, ce qu'elle veut, et réciproque pour l'homme et conquis au Simba. Dans quel sens je vais donner un exemple simple? Mon oncle, j'ai pas envie de citer son nom, il s'est fâché, il habite au Sierra Leone. Oui. Il a connu sa femme à l'époque, moi j'étais en Afrique, j'étais encore mineure même. Et ça qui fit mon Azaki Anouarit Kizito. Vous voyez les trucs catholiques là? Je sais, ouais. Kizito, Azaki Anouarit. Et mon oncle est allé en France à l'époque, vers les années, si je ne me trompe pas, 1987, 88, j'avais à peine 6 ans. Et on a été rappelé pour tout bien été. Maintenant, on a la porte, maintenant tout le monde l'a quand même. Donc, mon oncle a comme la porte, il n'y avait pas si à porte, tu vois, mais ça n'avait pas marché. Après, à se rappeler de cette femme-là, bon, ma tante par alliance, je ne veux pas citer son nom, au parti quand on m'a dit, qui va noir étant mineur, à Meki à l'époque, au ben maman nangai. Parce que mon oncle, bon, ce qu'on a comprend que je parle de lui, parce que à l'époque, parce que famille maman nangai va s'abattre la Christ des rois, à Kassavou. À Beni maman nangai s'est renseigné à telle femme, à Pessi Combo, j'ai pas envie d'exposer leur vie privée, à Pessi Combo, la qui a balaté. Et Dieu merci, à l'époque, ma tante par alliance n'était pas mariée. Ma mère a cette banquette, hein, vraiment nette, vraiment banquette policière. A accueilli à ses renseignements parce que maman n'a malgré qu'avant dans la Gombe, mais le pont de ma famille, c'est la Kassavou, s'est renseigné, a su l'information. Moi, c'est ça, la canon sur boulevard, ouais. Conjoint. Ouais. C'est là que ma mère avait même délégué mon frère aîné, qui est à Kende. Canon, la papeterie, on s'est renseigné sur un appareil, voilà. Donc, ce qui fait que, bon, j'ai envie d'être bref, ce qui fait que mon frère a comment on a Canon, qui est sur boulevard, place moi, c'est la salle à son, pour autant, moi, ça n'a pas espionnage. Et au fil du temps, après, c'est là que mon frère s'est présenté à Abisetoébi, mon frère, il m'a comme hôtel. Il était parce qu'ils étaient mineurs, parce qu'il m'a quitté dans ma noirite. Bah, là, qui s'est photo n'a pas, moi, quand la porte, mon tachage, à payer mon nez et tout ça, la femme ne s'est rappelée pas. Et ma mère a fouillé les photos de son frère d'enfance. Et bon, là, ça, moi, si moi, ça s'est rappelé quand même, j'ai même pas ma camarade. Bah, il sait qu'il y a mon bal, là, moi, d'Indio. Donc, pour te dire déjà, bah, c'est qu'il m'a mineur, mais vous savez quoi? Ça fait 25 ans. Ils sont ensemble, ils ont 3 enfants, bah, Tony même date là-bas, on l'a pas droit. Donc, pour vous dire quoi, ceux qui écoutent moi aussi, et en passant famille à maman Nangaï, bah, ils m'écoutent moi dans la tête, parce que ça commet là-dessus. Mais pour moi, je pense, ma mère, parce qu'elle est née à famille,
les kinae asa jimo donc son rôle d'endettement aibi de quoi je parle donc si comme maman n'a souci ça police service obligé sur botami tu vois on était de stokola qui mais les kina bota quitté ce qu'on souci maman n'a et donc des conseils famille surtout que c'est mon combo elle voulait voir son frère heureux. Dans l'émission famille, maman n'a pas nié sur la tante de ma moi, c'est comme tu vois un peu en Afrique, ils sont bornés quoi. Bon, entre les races coloniales, en passant. En Afrique, comme ils sont bornés, c'est moi, ça comme mon colon, ma casse, si ça a eu mes pères ébélés, tu vois un peu. Et ma mère a dit à son père et puis oncle, j'ai eu peur de citer les noms de mon oncle, désolé. Donc, moi, on a vu nos saponi, Azan de Kinanga, le col a lingi à Bala. Donc, comme ça, et je vous dis, c'est un témoignage suivant. Aujourd'hui, ils ont 3 enfants, ils sont ensemble, bah, sans même d'abou, malgré moi, ça en king. Mais les lots, basant ensemble. Les lots, basant ensemble. Et deuxième exemple, encore, on en paie ça pour ne pas prendre la parole longtemps. Mon frère aîné, mon frère aîné, son ami intime, anti-S, après anti-S, on dit que la bébé. Atina Lobana a mis frère n'a sauté parce que bon, sa femme c'est un peu bizarre. Donc, bref, donc ce qui fait que mon frère, après ça va communiquer avec ma camarade n'est en son entourage. Mon toit, ça n'a fille moko, ça n'a pour moi, ça bien éduqué, ça n'a quand même classe, ça n'a diplôme d'état. Ce que ça c'est débattu pour passer là. C'est là que sa soeur propre a passé camarade intime. Aujourd'hui, basons ensemble, on a 4 enfants, ça fait presque 15 ans. Donc c'est pour vous dire quoi? Moi, pour moi, en conclusion, parce que je vous parle en tant que femme, et puis en passant, je suis célibataire. Moi, l'amour, je n'ai pas réussi l'amour, jusque-là. Mais, oui, je n'ai pas réussi. Hein, je vais être bref, je vois vos réactions, madame, qui ne même pas rentrer dans désolé. Bon, je vais dire quand même, moi, j'ai compris une telle chose. Pour que l'amour marche, même dans les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, moi, sur Ayebi Lokazo Linga. Ouais. Et pour marquer, tout ça, c'est ma camoté. Oui. Et pour marcher. C'est vrai. Mais heureusement, je vais donner mon exemple. Moi, Ayebi Lokazo Linga. Je veux pas, heureusement, je n'ai pas dit mon nom, mais je veux vraiment être objectif. Quand je suis tombée sur ce sujet, ça m'a vraiment choqué. On doit être sincère. Parce que moi, je donne mon exemple. Moi, je suis une fille, en passant, je suis une Louba et puis une Moutandou. Mon père est Louba et ma mère est Moutandou. Je n'ai pas pris 5. Je suis professeur assistant au lycée ici à Lyon. Je suis très bien éduquée. C'est pas même bon, le bateau, parce à Porto Boy. Non. En passant, on a parlé de ce métier là, on a Congo, on a Kimikolo. Et en passant, je vais faire. Non, je vais mettre en vrai. Je suis vraiment vrai. J'adore faire l'amour. Mais je suis tombée d'abord, auparavant, quand je n'avais pas mes enfants, j'ai défini. Je suis tombée sur les hommes. Quand j'ai dit, par exemple, voilà, moi, j'ai reçu une éducation, ouais. Mes frères sont mariés. Le Colosol, c'est là juste Madame Oazo ou intervenir sur la Kati au Bengina Yamba Mamou. Tu tombes sur un homme qui est un peu, entre guillemets, comme on dit chez nous, les Congolais. Kata Olanda, Madame Oazo intervenir sur la CDC au Bengina Mamou. Ok. Non, on vous attend, madame. On vous attend. Oui, on t'écoute. À part ça, dernière copine, on a autre parce qu'après, moi, je ne traîne même plus dans le milieu congolais parce qu'il y a trop de... Un peu de volume, je ne l'attends plus. J'attends plus rien. Mais je tombe sur un Congolais. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, vous voyez, aujourd'hui, j'ai des enfants. Moi, dans mes rêves d'enfants, je rêve avoir un enfant. Il est bizarre, ranger téléphone, aucun soutien. Et sur les 2 enfants, je n'ai plus envie d'avoir d'autres enfants. Donc, dès le départ, tu es honnête. Tu dis, je ne veux plus avoir 2 enfants. Mais je cherche l'amour pour vivre. Bon, en passant, j'ai 36 ans, hein, je ne suis pas vieille. Je peux se préciser. Donc, je suis professionnelle avec mes défis, mais je cherche l'amour. La personne te dit au départ, oui, je suis d'accord. Au bout de 2-3 mois, il commence à te dire, tu sais, toi et moi, ça match. Est-ce que c'est possible que nous puissions faire un enfant? Tu me dis non. Dès le départ, moi, j'étais claire avec toi. Ah oui. Faire les enfants et en passant déjà, juste là, au bout de temps, on se protège. Et dès le départ, moi, je dis à l'homme, tu sais quoi, moi, au fil du temps, si tu as envie vraiment
qu'on se connaisse mieux, on doit passer à l'hôpital pour faire le texte, machin, pour connaître mon état de santé. Parce que moi, aujourd'hui, je suis célibataire, j'ai des défis, donc mes filles comptent sur moi. Et vous savez quoi? Le monsieur te dit, oui, je suis d'accord. Au bout de 3 mois, quand ils ont fait les tests, et mon dernier copain, s'il va me suivre, il sait de quoi je parle parce que c'est un Congolais. Ce qui m'a énervé, c'est quoi? À un moment donné, quand il me caressait au lit, hein, on est adulte, hein, je suis désolée, moi je suis quelqu'un de faible esprit. Vas-y. Quand il me caressait au lit, qu'est-ce qu'il faisait? Il pensait que comme si j'étais, comme on dit chez moi, au 7e ciel, pour me pénétrer. Il m'a toujours des préservatifs. Et je faisais sortir. Et au bout d'un moment, il me dit, j'ai envie de faire l'amour avec toi, parce qu'à chaque fois avec le préservatif, moi, je ne ressens plus rien. Moi, je lui ai dit, dès le départ, je t'ai dit, moi, je ne te connais pas. On s'est connus, moi, je suis maman de 2 enfants, Ouais. je tiens à mes enfants, j'ai pas envie d'aller vite en besogne. Pour aller vite en besogne avec toi, on doit passer par l'hôpital, faire tous les examens possibles. C'est pour notre bien. Et puis, il m'avance à une raison bête en me disant, de toutes les façons, au lobby pour les mines de robot, attends, tout ça, l'examen, donc, pour vous dire quoi, pour conclure, pour moi, je vais chercher, parce que moi, dès le départ, dès que je rencontre un homme, je lui dis, j'ai mes 2 enfants, je cherche l'amour. Si ça peut aboutir au mariage, il n'y a pas de souci, mais pas pour avoir des enfants. Donc, je cherche l'amour. Un homme qui a des enfants ou pas, ça ne me dérange pas. Mais tu tombes sur un mec, au départ, il te dit oui. Par la suite, il veut te compliquer la vie. Donc, à un moment donné, voilà, il ne savait pas ce qu'il voulait. Donc, moi, pour conclure, j'ai envie de vous dire, pour que Libala, titre ça, voilà, pour la Libala et Simba, Batobaye Banakala, Tobaye Banasika, excusez-moi, je ne sais pas si je parle bien, et Zakaka, il suffit, parce qu'on a climat quoi, dans mon Mibale, on a besoin, il y a Bolingo, on a besoin, de se stabiliser, on a besoin de faire un couple. Wana ekosimba mais so kuta mutu o asino liso moko libana moko na kati musolo bikuto za mobala nguna ngate na je suis désolé, ça ne marchera jamais, ça ne marchera jamais. Merci. Donc je vais pas monopoliser la parole et puis voilà. Merci beaucoup ma sœur pour l'intervention. Merci beaucoup. Mais franchement je l'ai trop kiffé. Conseil européen ça yo et bon déjà le mec a qui n'a intérêt. C'est là non le but a qui n'a intérêt naé mais intérêt là qui a monté aux amis on a mutu mais sur le but que yo olingama bulingwaninga solo mais automatiquement toujours aventurier mais essaie aussi de voir de ton côté toi-même ce qui aussi le prochain et loko nini o ezo pesa ke otomé na mourir bien té voilà non nane lo moko oloba oyebi souvent biso basi to na critère na biso mibali to lingaka. Soko moni critère wana olinga comme ça là et tout, pas même là pas de problème. Donc changer critère. Parce que souvent biso basi to ponaka les mêmes critères. Oromona ex no kokana kana mobali ozana ena ndako bani bani. Donc il faut qu'on change critère. Biso basi to zana caractère moi ya mabeto lukaka les mêmes critères. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La prochaine fois viens, je t'ai trop kiffé. Bonjour papa, Boni. Bien, toujours là papa. Ah d'accord. En fait, je suis arrêté l'émission parce que c'est un moment ils ont kata. Oh le maman m'a cassé hein. Ceux qui n'ont même arrêté l'émission ou pas parce qu'il y a des fois ils ont kata, je sais pas dans connexion avec nos autres kima. Oui, en fait, on a terminé que le Moko, il y a de comment moi ça a été au Loban tout à l'heure. De comment moi ça a été au Loban tout à l'heure que koyebana bien koyebana avant bien koyebana bongumela ezalaka nango kaka te kake allo tozoyoka yo papa tozolanda yo donc fati nango ezoyaa babake no omoni koyebana bien kovanda mingi mpona okoma na moma ya libala obengini en fait ezalaka nango ça dépend aussi nini bolingani façon nini bolinganeli ozomona parce que le tomona makambo ebele mosomona aza na azwi bashoc tellement ebele akomi na point moko azwa moto moko ya engagement peut-être ok no azala pena sire na vie na ye avaka na moto wana ti ya vie na ye ti ya okufa ozomona ozomona mosusu omona ke non
mo alinia kocha o pa muninga ya on ya pas de comment on problème mais ça dépend aussi façon bolinga ni ko na to ya mo to ba kino musu ye azana posa azana mutu na vina yi ok non alinga ye du vrai pas pour intérêt mais alinga ye pour la libala soki mobali wana pe azana posa wana na ye azana posa zwa mwasi mo peut-être azalaki na mwasi mo so isimbi te eza basituation eke azwi mwasi oyo aza mpe na posa ya likambo ke afanda na ndako ya libala mais moi je trouve pas que eloko oyo ekoempêche bino bokoma malgré bokozwa mwa tame namoni mpe eloko oyo ekoempêche bino bokoma na site ya libala parce que déjà bino mibale boza bea na ambition moko boza bea na ide moko boye oyo oza kozwa visionne bino mibale ozomona mais soki oyo aye na makambo ne moko boye ayebi ke nga loko nauti kote mo nauti wana basoki ebele na ye ali soko omemi na yo sikoyo aye kuta yo me yo eza na bule nanu keno na na posa nazwa mwasi te mpona sakana na posa nazwa mwasi epabokolanga bananga mpe azwa nazwa mwasi oyo nga namema ye ntina na libala topartage vie oyo etikali ya biso na mokili oyo ozomona mais soki mwasi wana mpe aza na babule wana aza mpe na baposa wana je crois pas kitaba ego kozeli no problème ozomona mais soki deja moko na bino aza na babule na ye mosusu aza alingi yo mais aye na makambo na ye mosusu là peut-être la problème ezokoma ozomona donc voilà c'est un peu ça quoi dans sens wana que moi je trouve que eza nango kaka te fo kozwa temps bosala soki nini bosala so nini parce que vi ya kozwa temps par rapport ya bavite wana nango lelo ndongo tolo bakala nini tawa ke mosusu omona ke non na makambo ebele ezosenga fo ozala marie ozomona makambo ebele esenga fo ozala marie peut-être baoccupation mosusu par exemple ezona bato mosusu na bapoto awa toyebi te bavini baza nango mosusu omona pe mwasi atikela ye bana par exemple ozomona mwasi bakabwana mais par rapport ya vie ya leta ne par rapport ya makambo ezokendela leta ajuge ke non yo ozala na bana sikoyo par rapport ya yo moko peut-être sikoyo mobali baoblige yo ovivre na bana il faut ozala quand même na motu oyo eza keno akosupporte yo na bana wana parce que okango mpe par exemple la sens kini keno vie mosala vie ya makambo ebele donc eza un peu parti ça dépend ya façon nini bozwi bokutaneli façon nini bozovivre ok papa oloba maka bi po tokotisa bandeko mosusu wana merci beaucoup papa toyoka mpe bandeko mosusu uyalo allo allo ouais maman étoile le temps que bato mosusu babenga la fille abengi mais azoloba te puis ouais nauti okandeko nanga mobali auti oloba. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Oui, c'est les frères de l'Australie, hein, Wabenga. Ah d'accord. Bonne santé. Yo, ça va mon cœur, j'étais un peu malade. Quand je vais à l'hôpital, il y a des jours passés. Mais ça va, Dieu fait grâce, ça va bien maintenant. Vous avez l'hôpital? Oui, dans cet hôpital, c'était des parties comme ça. Non, je sais que c'est le vendredi. À 10 heures, il y a une situation qui est arrivée. Et puis voilà, dans Koyaki, puis pendant qu'on va se péter dans le bateau, comme les canards qui belent. Mais là, qui va paracétamol et ce matin, j'étais obligé de prendre une ambulance dans l'hôpital. Basalisinga berzame bamoniki na motu balinga so azali na kananga bepi baza na kanda moko ya expliquer ba bepi voilà et yango nde spectacle nde motu na ngande ko beta ko la marto gloire à Dieu na ba bimsa le monde ponga na rapelo so motu asisinga na benga fo bimsa numéro na rapelo na benga voilà ça raison pour laquelle na bana ko répondre bana mingi des années parce que pesa ngana comment on a se kasi nana comment on a se santé ça peut moi l'alamde mais yo pesa nga ko loba ngana comment awa comme ça bunga na benga. Allô? Ouais mon frère, tu peux parler Toyo Kayo. Toyo Kayo.
je voulais juste intervenir merci d'abord na soutien na bino na ba conseil na bino vraiment nzamba songa bino na nyonso bozosala nazo pesa mon contribution na ngai na je soutiens vraiment eloko sera wichi koloba. Vous savez, moi j'ai fait de la philosophie et de la théologie, on dit le mariage est l'alliance entre l'homme et une femme unis par un même amour. Et c'est le comment bolingo et talaka et sikabotite. Et moi je trouve quoi plutôt que peut-être ce qu'on y a moi si les bosses est belé. Pour qu'on y ait dans ma belle carte c'est pas le tout au ligne société. Au tout au ligne société. À ça même la raison là au pas. Il suffit seulement, comme je parlais avec ma mère, me disait, na histoire de papa, ça m'a balé kitoko. Tu es, na zo comme ça, ma pesa na musopa na boto za kitoko. So, tell me, moi, c'est pas bolinga yo. Bolinga to, linga so, moi, ce, ayeba yo ebele. Parce que, pas so, ba yeba biso ebele, ba mbalo ba yeba biso ebele, ba bimisa biso toujours ba faux bat. Le kole lo ba nani, ndeko na biso waze kwa. Boko bimisa, moi, sino yeba ebele faux monde. Pona ma, eloko mo mabe ya gosala. L'amour n'a pas les frontières. C'est comme disait le philosophe que non, Dieu caractère est. Tu peux chercher une femme n'importe où. Il suffit seulement de connaître qu'est-ce qu'elle fait. Aligni. C'est comme la vocation que Dieu va appeler Matthieu et Pierre. Toujours il va dire Libala, même na Facebook, on retrouve moi si à Sulazali. L'essentiel, oyeba, qu'est-ce qu'il fait? Aligner mini, mon pas lié aux olinga, moi, aux lignes mini. Et l'autre ni aux lignes na moi. Si tu fais que ligne moi, c'est pour ça la réponse, c'est non sakanaï, le bagage na sakanaï. Mais si vous ligne libala solo, si vous allez franc, puis non mi balai, en tout cas, beaucoup musique. Je trouve peut-être que non, 80% passe au balibal, bazo bala, base, moussouba yebate. D'abord, Facebook, ben, d'abord, connaissance, n'ingon, papa, wana, ezo, keli, boso, papa, biso, tozo, bala, base, to yeba, to uji, kote, moko. Parce que, waye, bisi, go, uji, amonde, umanogo, sumba, mokolo, mono, sumbi, n'ingon, yeba, umanogo, pupo, liba, lokola, ba, fenêtre, ba, pupo, la, nete. Voilà. Ça suffit, kobala, mwasi, kokuta, na, mwasi, na, Facebook, na, nani, ezalango, problème, mon côté. Mezo koma eloko nini yolingi eloko nini bino kolingi biso na bino ezali nini est-ce que ozolinga mwana moto osaka na ye ozolinga mwana moto komemena ba dimension mosusu ozolinga ye mpo okomisa eloko ya ntina il faut toyeba eloko nini tolingi biso baafrike bakongole bangolais je vous dis la vérité on ne sait pas ce qu'on fait parce que mobali okomi na libala wana c'est comme disait un prêtre me disait un jour que Serge. Il y a les gens qui ont la vocation quand les gens arrivent là où il y a l'ordination. Donc l'ordination, au moment où on a comme la vocation. Donc au moment où on n'a pas de bateau, au moment où on n'a pas de mousseau, on fait la pose, il n'est pas la jour. Mais en réalité, ça n'a pas la tête. Parce que le fait et la vie, en fait, nous avons des gens qui ont des lamba là, qui est comme on peut le coller mousseau, mon goboy. Voilà. Et c'est un mousseau qui est comme ça, qui l'a dit comme ça. Et ça, les émotions qui sont cicatrées. Et au Québec, quelqu'un qui vient plus tard, alors vous allez les premiers, il y a un pour la mobile dans Facebook. Alors vous allez les premiers, il y a un pour la moitié dans Facebook. Parce que, à l'île du combat d'émotions, c'est pas mon indégazon. Donc, pas la canne émotion, c'est pas la carte à vision, tout ça. Merci beaucoup, papa. Toi, Mbappé, Batumsouso. C'est ça, ouais. Merci beaucoup, papa, pour l'intervention. Merci, papa Serge, en tout cas, lobby bien. Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Mandé Fapembe, c'est encore moi, je vous ai rappelé. D'accord. Toyoka, papa. D'accord. Bon, en tout cas, on va aller dans le sujet mon côté d'eau et pour peut-être écouter. Nathalie, si je. Non, ok. Olo maman makasi, papa. Olo maman makasi. D'accord. Alors, dit, déjà, pour bien faire intervenir l'émission, il y a sujet OYOT. Naza, témoin vivant. Il y a justement un makambo commun à l'émission. Ouais. Parce que qu'on vivre dans moi si on a besoin de faire dater 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et dans l'influence, mon côté, moi je vous assure. Et dans l'influence, mon côté. Que ce soit il y a des enfants ou il n'y a pas d'enfants, et dans l'impact, mon côté. Naï, Nazaki, la moi si. Pour faire d'abord 3 ans, il y a copinage. Et après, tu communes dans mon corps. Le continue, ça n'a mis ça. Bon, oui, il y a poto, na poto, mutamutazana, ndenga, que l'ambon,
Ouais. Bref, naye kokende boloko. Olandanga? Ouais. Naye kokende boloko. Boloko nakendaki bapesa ngai 10 ans. Oh. D'accord? Ouais. Bapesa ngai 10 ans. Moi, si on a fanda na ye, on a koti na ye bana, tofanda na ye 7 ans et demi ndako moko. Au bout, il y a 4 mois, je dis 4 mois, à Kimanga na boloko atala kimate. 4 mois, il n'y a pas d'absence. 4 mois, il n'y a pas d'absence, c'est Nayo Hakimi. 4 mois, il n'y a pas d'absence, c'est Nayo Hakimi. Moi, je n'ai pas dit 7 ans, j'ai plus de votre 3 enfants. Bon, je n'aurais pas honte de dire ça. Bon, vous dites que le monde de commis évolué, à l'époque, voilà, Facebook et Banditika, tout ça, on est beaucoup d'années, à moi, je m'en via Maramba Internet. Ouais. Donc, tu m'as dit qu'au solo là, au bout, il y a une semaine, bon, dans mon équipe, l'examen, maman, parce que maman est dans la prison, et non, c'est dans la prison. Après, moi, oui, on a fait dans la prison. Ça peut me laisser intéressé, on est là pour la prison. C'est un anti-manilo dans l'hôpital. Au moins, pour le bagage de roi, c'est maman, mais pas de chose, c'est maman. Oui, c'est maman, c'est bataille. Il y a mis maman, c'est bataille. Il suffit de te dégager en toi, bien la vie. Moi, si on a des guédos, d'ailleurs, on va l'année prochaine. Voilà. Première année à Boloko Nangai, en dehors, il y a 4 mois au Mama Banakimaka. Pour l'équipe, il y a eu un couple à Boloko pendant 7 ans et demi. Mais tout ce qu'il y a là, pour y balader, Ayebaka Maïté, Ayebaka Yété, tout ce qu'il y a jamais pour moi dans la correspondance. Vous avez là? Ouais. Pourquoi tu peux la noter? Parce que bon, c'est qui est pour tous les là, tout ça va être pour moi, qui est mais ça fait un pas non, non, tout ça va. Ouais. Mais moi, ce qu'on a donné les lots, il y a l'Andangaï pendant 7 années et demie de prison. Parce qu'à l'époque, il y avait 10 ans et 2 tiers de sûreté. Donc, c'est-à-dire, je me dis, parce qu'on a 10 ans, on a 10 ans, on a la peine, il faut la plaine. 6 ans et demi. Donc, 6 ans dans 6 mois. Avant, là, on va faire un aménagement. Ouais. C'est-à-dire, plus d'un an de plus, donc ça fait 7 ans et demi. Plein de prison. Donc, makambo ya ba couple eza eloko moko complexe. Na vie eza mutu beaucoup d'années. Je te dis, monsieur Mandé Fatembe, moi, je suis au Manazanae. À l'époque, même la famille n'a pas de contact du tout. Tu vas dire que tu n'as pas. Attends. Mais il y a un maman qui a ligné Lyonnais. Azana malade, et pour ça, on a été sur le temps qu'on ligné Lyonnais, on n'a pas de contact. Donc, makambo ya ba couple, ce qui va auditeur bazawana d'internet bazokangai, et Zali, question de la 1 an, 2 ans, 3 ans. Et Zali d'ailleurs, nazo peut sa raison na maman Obera qui vient avant, et Zali mutu okutani na ina vie. Et Zali makambo ya durée, ya copinage, ya fiançailles, ou bien ya mariage. Et Zali mutu okutani na vie. Et wana de peut-être sur exemple madame pour que na loi. Il suffit yo ou bien ye, moi on a dit non, et puis on y va et l'autre on y va la vie. Vous comprenez? Ouais. Donc ma cambo ya couple et Zali et donc moi je nazala na moni au numéro na yo année prochaine entre moi et mars on va parler naï pour inviter yo et je vais me démarquer parce que pour l'instant je peux pas dévoiler mon nom. Merci. Ouais. Les jours il y a mariage on va faire à Paris pour participer dans un mariage dans naï. Moi c'est au bas là c'est moi qui on a posé naï. Ouais. On a pas naï par rapport. Voilà. Je dis Facebook. Donc, bande qu'on a dit soit comme bande qu'on a dit soit rival, couple et Zali ou beaucoup d'années na vie. Couple et Zali n'a duré toboye banate et ça n'aime pas c'est le quoi. Moi ça peut donner 3 bannes à les autres arabes. À qui non au bout il y a 4 mois il y a prison. Donc les autres on a le bas il y a un. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, Nzamba Pambolayo. Mais quand on a mon c'est une bénédiction pour nous, mon amour, oh, Nzamba Tindi. Bana, Nzamba Mdapesaka. Nzamba yebi pourquoi, Azolingana Bobo Tate. Mais le code déjà, Sali, na basi na bisa le c'est vrai, ça passe 10 ans, moi, ça, c'est la connerie. Histoire, on a bien au mingi. Mais. Et à pas citer, et Zalaranango. Oui. Mais là,
nayebi omi balé na mboko na biso na Suisse et ça m'a bongo ba na prison. Moi si ka mbal tant na prison quelques mois après, moi ça me déconner. Et puis aboyi mbal za na prison. Na vraiment merci papa pour na intervention là nzamba pambola vraiment. Au revoir. Voilà, chers internautes. M'appelle Tremel Leki, on toujours en WhatsApp. Maman Étoile, Malubombo Kayo, na likam papa lobi. Ben, aza clair, na makamuna lobby comme ça là et tout, donc ye monera lobby bo ekeki parate, ya ngande na bibo. Allô? Bonjour papa. Allô. Toyo Kayo. Oui, bonjour Didier Masuki, c'est Daddy Lenda, l'homme maintenant. Oh, bonjour Daddy. Oui, dans l'ingénieur intervenir dans l'émission. D'accord, Toyo Kayo papa. Oui, dans l'ingénieur le bas, Kobala, moi aussi, ils ont dépendre vraiment la direct. Parce qu'ils ont un mingi au bas là dessus, surtout dans Poto Awa, ils ont un mingi oyo, ba oume la paix. Peut-être que ba outé na ba outa kin, ba comme la Poto, ma comme changer. Mais moi je pense même dans la Bible, au moins nulle part dans la Bible, ils ont déterminé moment où moi si na mobile ba go ça la pour bala. Fiançailles pour babalana, ils ont dépendre na couple. Na ndenge ba bongisi dans na bango ya oba. Mais ils ont na dire moko oyo ils ont déterminé na kata dire na mtako bal. Parce que tout le monde a ba mingi pe auta na bango kin ba ye na poto akuta na mwasi ya bien abali pe couple na bango ça bien. Mais eloko nde zoko boma ba couple mingi na poto eza na moti likambo ya oyeka mbala mo kuti mwasi obali nde bango mpona ba problème non plus. Mais les problèmes ezali milliers oyo nde mobali ozo permettre mwasi na yo akota. Parce que na poto ya tozomona ba couple mingi ezo beba eza ba milliers. Même au monde même science et lobby, l'homme n'est naturellement bon, mais c'est la société qui les débrade. Ba couple mingi ezo beba ezali milliers. Pe bilanda landa. Parce que na ebi couple moko eza pe na poto awa bazana na bango bien depuis kin tango mwasi akomi awa azwi ba réalité o eza ya poto mwasi abeba mwasi akomi ko déconner lelo libala ekufa mais tango bazana na kin bazaki bien. Donc pourquoi? Parce que mwasi akotaki na milliers o ezaki mabe nde ecorrompre couple na bango couple ekobeba. Mais moi je pense eza vraiment likambo ya ko wumela te na fiançailles nde zo poser ba problème. Eza ni problème ya moi na mobali boyeba eloko nini nde bwali kosala. Parce que eloko ezoboma ba couple congolais eza nini eza likambo ya dialogue. Parce que dialogue eza très important. Ouais. Okomona na ba couple congolais dialogue ezalaka te. Mobali nana fanda tina mwasa zwa temps na ye ba fanda ba bongisa oyo eza avenir rien ezalaka te. Mwasi ya mobali ya ye auti mosala amatina beta kutana mwasi lobi tolali uswati abeti ndenge ezalaka kaka lobi na tonga. Donc libala ekomi nango lokola mwasi akomi lokola jouer moko boye oyo akakolalaka mwasi après olamuki oke mosala. Non, je pense bien eloko ezokoboma ba couple congolais ezaka likambo ya dialogue. Même obali mwasi asali 5 mois, même obali mwasi ata 3 mois 2 mois, mais soki dialogue ezate na couple yango mabala mingi ezokufa parce que ba conseil ezate. Bon, tatikela bandeko mosusu baloba oyo nakoka koloba nde yango wana. Merci beaucoup papa pour l'intervention na yo. Merci beaucoup nzama pambola vraiment bandeko bayoki balandi yo. Merci Didier. OK, au revoir. Voilà, boyoki ndeko ndeko alobi onana soko okobenga sikoyo ndenge ndeko akati onana. Allô? Allô, bonsoir, David du Village. Bonsoir. Bonsoir, Mamie Toile et tous les amis. Donc, titre, on nous a très intéressant. On a bien depuis donc Lyon, à France. Ouais. Donc, juste ce qui je peux contribuer en fait par rapport à ce qui se dit. Oui. On a libéré là
ou bien pour la bateau babalana, et c'est que va passer 10 ans, 12 ans ou voire plus ou moins il y a fiançailles, mais tout dépend en fait de notre ambition. Il y a mon qu'on a projet d'avenir au Bozanango parce que je pense que comme on a un niveau déjà au Balanana, ça veut dire se mettre d'accord sur plusieurs points, ça veut dire vous se rencontrer, au débat la Kamwanda, il faut étaler ce que tu veux, ce que je veux pas, ma vision sur l'avenir, sur l'éducation des enfants, ceux qui ont l'ingé pas la sur comment gérer nos finances, comment gérer nos familles, tout ça. Ce sont des choses où on va se rater. Il y a des choses après. Une fois vous continuez à quatre mariage, vous commencez à découvrir après vous commencez lésé parce que vous êtes sincère. Donc, la rencontre avant même vous qui est à niveau pour ce mariage, il faut déjà vous à la sincère. Vous à la sincère, moi quand on a fait la montée à l'ouba et puis après quand vous avez un mois, quand vous avez 2 mois, 3 mois, début mon parce que tout le monde a fait un mariage, je me suis ça là 25 ans. Après va divorcer puis mobali na ngai o mosi na ngasali boy na tikala jamais comme na boy na yebi mutu te na 25 ans donc na yeba ka itita makambo pasali pour dire que on ne tokoyeba na ka jamais assez on tailler ba mutu jamais à 100% toujours se découvrir. Donc le plus important pour couple et où mais là faut tous à la respect, la considération, patience et puis surtout faut faire beaucoup de concessions. Il faut beaucoup de concessions. On peut changer mon douté, mais on s'adapte en fait. Il faut donc on s'adapte et on accepte l'autre avec ses défauts et ses qualités pour vivre vraiment une vie de couple complet. Après, le problème, ils ont raté parce que le couple parfait, il y a toujours des hauts et des bas, mais dans tout ça, il faut se respecter. Il faut beaucoup discuter et puis sur la carte pour vous en un problème. Donc, il faut beaucoup d'abord un master. Facilement quoi. Pour ma part, na kutana na mobali na ngai tout na internet, on n'a pas alubi na ngai to solo li, alubi na ngai na mobali, yo kuna no bona blague, j'ai rigolé. Au bout de 1 an, on a fait la prédote, on a mort de Meka il y a 1 an à Bisso, on a joué nango tout ça les dots et puis août on a fait le civil aujourd'hui et ça fait 3 ans, on est mariés, on n'a aucun problème parce que dès le départ, on a été sincère. On a été sincère, on s'est dit des choses, et puis voilà, puis il y a des choses où ils disent que nous avons changé, il y a 2 jours ou 3 jours, il faut plutôt harmoniser et accepter l'autre comme il est. Voilà c'est tout ce que je peux rajouter, donc durer et le bien et l'autre côté, quoi. Merci vraiment, merci beaucoup. Bravo pour l'intervention, vraiment. Merci, Nzamba Pambola, maman Nanga. Papa Didina, maman Étoile, à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Merci vraiment. Mais là encore. Maman Étoile, Malobombo Kayo. Makamba Otioloba, na 100% d'accord avec elle. 100%. Na vie moutoua parfait à Zalakate. Faut qu'on s'adapte na comportement à Moninga. Faut qu'on aide Moninga à changer partie oyo linga rate. Soro lingi moutouana. Ezaka yoka mutu faut aider à changer, oser faire comprendre lié donc tout ça là sans dialogue. Sans dialogue, il y a rien, il y a malame kosama. Dialogue, il y a onde mutezali clé, il y a bolingo. Dialogue, il y a onde mutezali clé que pour vivre 30 ans, 50 ans, des trucs comme ça, sans dialogue, et là, comment qu'on changer. Tes dialogues, c'est très très important. Donc, il faut y dialoguer. Alors, le point est très important, ça n'a pas point comme ça et tout. Donc, moi si na yo lokola meilleur ami, il faut beaucoup on va master. Donc, quand on sonité comme ça là et tout, oyebisa moi si on beta moi si no passer na yo. Moi na passer na saka bena boy. Et ba mi bal intelligent comme ça et tout, on comprend ezo aider à ba moi si n'est plus. Et on a pas si peu pareil, ils ont aidé à m'embêter plus. Et ça peut même sous bazar ba idiot, l'air yo comme qu'on s'y dévoiler comme ça là et tout. Hier comme sur le roi comment mitif. Ah bon, obi ma qui de la telle. Ah, à noter. Ah bon, on sait qui de boy. Muko boko soit na bou abou akelio, ça fait que l'air abou akelio
okangami okokasu kolobane lo moto kolobane obi mobali na suna lobi ne likambo comme ça ito azozaka ya momali to koswa na sima ko mobimisanga makambo wana comme ça et tout non les moninga zo si dévoiler comme ça et tout profiter na occasion wana yo peut faut aussi dévoiler comme ça et tout yango zo sa richesse a bolingo na bino e umela comme ça et tout na yebi ye pa yebi ngai na yebi passé na ye na zalate mais na histoire a betelinga c'est que na yebi passé na ye donc ezo ça on dirait depuis la naissance, on fait compte même pas. Il faut dialoguer, il faut prendre ta femme comme ta meilleure amie. Et puis là, au moment où na bolingo, mobali, ça c'est un te bien retrouver un bizarre mais toi vraiment et là on lingo le bana. Na ina mobali oya benga nga mama, mobali nanga ko benga kanga mama te. Photos à quoi ba camarade mobali déjà soka bandi ko bengo ba maman comme ça tu jouer so ba rôle moko boye si c'est n'importe quoi donc ba africain belé ba mona ngo za sina respect et za sina respect za n'importe quoi d'accord naza moi si na koki ko bota yo mais naza nga maman na yo te ko benga nga maman te je suis naza meilleure amie na yo naza chérie na yo naza tout mais naza maman na te na ko rappeler eza na basi mususu ya benga mibali ba papa to boya ape moi ça bengo papa eza mabe oyebi ke soki bobandi na barole wana ya kimama na kipapa bobanda se confier sous les choses te bomemi bolingo na bino na système moko ya mabe comme ça tu esali et vieillir si bon nayebi te eza débat eza débat donc mpo nanga nayebi te nga aza un peu contre yango puisque soki abengi papa ou abengi mama eza na cadre te kosokoni akomso mama non eza na sina bolingo na sina respect mpo nanga eza na sina respect donc mpona yo koza bolingo fo benga o chéri bébé voilà ma meilleure amie ma pote mon bébé mon chou ma choupinette des trucs comme ça et tout mais ne m'appelle pas ta mère je suis pas ta mère leur besoin que ça va titre qui maman qui papa et ça c'est que bolingo na bien vieillir. Yo boya benga yo maman, je suis pas ta mère. Si vous avez bengo bébé, yo benga no bébé. Mon bala ça fait bébé na hôtel. Eza mignon, bébé eza mignon, mon chou eza mignon, tout ça les a mignon, mais maman ça fait vieillir. Mais benga na ba kombo nyoso mais maman te ezo vieillir bolingo na bino et comme les mususu mbandaza à côté comme ça et tozotia o benga yo mweli eloko na yina ba benga mama ozo mbanda ozo na mbanda yo ozo benga asko na ndaku mama ndeni ba baza bien mbanda ko kanisa ke za vrai maman na nzo de mwasi na ndaku et il faut jamais accepter ba komba ba mama wana bolinga bi ba benga no ba mama te ba se belé ba trompa bango comme ça tout ka bongo ba benga ke souvent mbanda vandi wana donc bazo benga mama. Oui, bana baza bien, oui ba bien. Maman lambi nini? Nzoka ne mbanda zo e bateke nzo ni ba obenga mbanda na ya okasa ko ba obenga mama ne ba okata téléphone. Oh ben oui maman. Ah et toi yo mtalingi à répondre yo. Loba maman. Oui, madame Étoile, moi je veux juste vous contredire par rapport nga par exemple, si la bati bolingo la bandeli. Madame mobali chéri, mon bébé, etc. Tout le monde a amour possible. Mais dès que vraiment confiance est s'installer, dès qu'il y a vraiment l'amour et qu'il te remet, du jour au lendemain, et puis maintenant, tu as un cœur. Ouais. Papa. Mais oui. Et une fois, je dis à mon ex, je l'appelle papa pourquoi? Parce qu'il est avec moi à la maison. Il est mon frère, il est mon ami et puis il est mon père. Il joue tous les rôles. Donc, c'est à un moment donné, vu la grandeur de notre amour, moi, au début de l'amour, je ne te mens pas, j'appelle bébé. Pour moi, déjà, bébé, je trouve ça même moche. C'est un nom commun que tout le monde utilise. Chérie, mon petit cœur. Mais maman et papa, c'est pareil. Vraiment, il y a l'amour qui s'installe et qui commence même à dormir chez moi. Les a respectés. Et un jour, je dis à un ex, si je t'appelle papa, c'est parce que je te respecte. Voilà. Les a respect. Non, je ne suis pas d'accord. Je t'attends pas, je suis désolée. Dès que je vais couper, tu vas me répondre, s'il te plaît. Donc, quand j'appelle papa... Ma chérie, je ne suis pas d'accord avec toi. J'étais malade, c'est lui qui va intervenir avant mon père. Donc, il est mon père, il est mon ami, il est mon chéri, il est mon tout. Donc, raison pour laquelle moi, ça ne me gêne pas quand tu appelles ton chéri papa. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Parce que moi, j'appelle mon père. Il t'aimerait bien qu'on t'appelle maman? Oui, si vous appelez le nom de mon père, sache que c'est vraiment le vrai amour. Non, est-ce qu'il t'aimerait bien que ton chéri t'appelle maman? Au-delà de toute considération.
Donc, bon, madame Étoile, je vais mettre du volume et j'écoute. J'attends votre réponse. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, maman Étoile. Oyo kininga lui malubombo kayo. Azolanda yo Non, alobi pona ki papa. Non, alobi pona ki papa. Pona ki maman, je suis pas d'accord et je serai jamais d'accord. Parce que ba trompa et belé na ba combo ya ba maman wana comme ça là et tout. Moi, je suis pas d'accord. Moi, non, mon homme, akoyi ko benga nga maman te azana maman na ye comme ça là et tout. Ako benga maman na ye maman. Ako benga pe mwana na ye pe maman soka lingi mais moi non. Non, non, non. Nga benga nga choupinette, chouchou, machin, tout, je l'accepte. Parce que ba te belé ba trompa. Je vais te dire une chose. Oyebi ke ezana mutu mususu par exemple ngai. Nga maman na nga kufa. Ma femme remplace automatiquement ma mère, même si tu l'as ma casse. Maman. Mais oui. Oui, non, maman la carte en respect. Maman. C'est pas quoi comme maman. Remplacer maman. Tu me l'as dit, ton enfant n'est d'accord. Sauf moi, non, moi, si comme ça, on dirait la vision maman, non, moi, je suis d'accord. Mais ta femme, non. Moi, sinon, un jour, encore quitter à Kenaye, alors qu'est-ce qu'on a avec maman? Moi, nana yo soko le bible moi nana comme ça et tout, je le vois un peu comme ma mère na ko benga moi nana ya moi si maman je suis d'accord. Mais moi si na hôtel lorsque soit boyo, Rolanda e bisika ti obenga eka maman. Mata. Mais non, je suis pas d'accord. Non. Ouais, je suis pas d'accord. Ta femme ce n'est pas ta mère. Allô, papa, Nalina répondre maman Étoile. Ouais. Maman Étoile, na wese lokomoko, na refaire révéler et lokomoko. Ce que recourir na Bible comme on a que tango Jésus pendant qu'il était les 12, ako pesa bango ba kombo sinome bango tango bakota kina kata fondé ya koyeba oya zalaki. Mama, ko benga yo mama. Tango na nazo ko nommer kombo ezo da kata motema na ngai. Ça c'est que kombo na ezo révéler et lokomoko eza sima. Eza selon ndengo ezo zwango. Na ko bengo le chéri, mais ariate na ko bengi chéri ka ndenge wana, c'est pour te flatter. Il y a beaucoup de gens qui appellent leur femme chérie, chérie, chérie. Mais quand tu regardes derrière qui chérie, on a ma kamsu c'est anasé. Peut-être que tu as maman, na seki maman na azoko englober ba qualité de news. Mais voilà, mais oui. Ah, pas trompe pas meilleure amie nangana ki maman. Nazala témoin. Bazo benga e maman zo ande tromperie zo sala mawana. Non non non, moi qui maman là non. Nazo respecter opinion na bino, non, respectons énormément. Même pas dans la biso, ça suffit na sima ya combo et ça a une signification. Et selon ndenge yo zo ko utiliser maintenant, ozo le maintenant comme on peut s'y sur le bassin sinine. Mais je vais vous donner une histoire d'un frère. Ce qui va se passer chez moi à la maison, na benga maman. Ça suffit. Avant qu'on englobe tout. Parce que maman nangai, natanga passe na etanga bisengo. Mais voilà. Mais quand les choses sont arrivées, on a posé maintenant, au moins que maman ne suit ça web. Au moins, comme on a maman, bako bengo chéri, maman, ko linga ta ko bengo chéri, a bengo chéri na ba révélation bengo no révélation amoureux. Na linga pe ba benga nga pe chérité. Na linga bazo surnom na nga ba kati yango. Ba ko fe ba yembanga. Peut-être que maman zo bengo zo ko ngube ba qualité nyonso oyo maman azalango. Parce que maman ko nyokola mutu te, maman ko finga mutu, maman pe ko trahir mutu te. Mais chéri ako trahir un jour. Komba ki maman wana eza komo moga mabete. Je vous dis la vérité, bon, je ne sais pas, dans le ni na zoki yango na ndenge ni apesa ki pe ko wana. Et vous avez raison papa, les Gamboso vous avez raison. Donc pas signification commune. Papa, mais ma femme bon, en fait mon ex avant bien papa. Papa, il y a on a tout maintenant si papa que nous bien sur place ces années. Au moins maintenant place on dit papa. Hein? Il y a un autre maintenant ngana ba. Et bien ça ka le couple. On bien toujours papa. C'est papa on comme combien? Ça fait il y a des papas. Ça fait ba ko utiliser qui papa wana na ba sens na yo za nango. Je vais recouvrir maintenant. Non, couple mieux vieillir tôt. Eh. Maman pe. Au moins maintenant ne pas preuve ngo za ndé no ko opa maman. O ba ko découvrir par rapport ba preuve nenga zo bengela yo nenga zo chérisser yo. Ah maman. C'est ça maman. Mais ça on le comment appelle je ne sais pas. Bon, ba o ba za ndé ni ça dépend de la personne comment on se nomme banana. Voilà un peu ce que ça moi je peux vous dire. Mais pour le reste là en tout cas et ça kaka kunni ozo za yo. Mais on peut te nommer chéri mon cœur. Mais est-ce que oza pena mon cœur ngo ya solo? Ou bien ça complaisance parce que des fois il y a ba kombo ba complaisance hein. Encore biso ba congolais bangolais na mangala toyeba to kuma na ba kombo mosusu ko benga mosusu ozo se retrouver sur mon tête. Au komi pena qui donc qui zengi kaka na kombo ba pesi. Au moni que non
Nous, c'est ça, on a. Après, tant qu'on couvre réalité, on a comment on a fait, ah, pourquoi maintenant mon téléphone, il y a un combo, il y a un combo, voilà. Donc, acceptons ce qui vient au fond du cœur, il y a mon pas, n'a moi, ça se bengal. Ça suffit, et où tu n'as qu'à te monter, ne m'oublie pas. Voilà. Non, pas d'accord avec maman. Merci beaucoup, papa. Merci, papa. Voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission de Komi 22h14. Ton numéro aussi à 22h juste. Maman et toi, moi, liloba na public. Oui, il en a bisoni, nous avons pour bango à propos il y a thème à l'élo. On a tout à puisque tous 8 ans mini l'élo. En tout cas, merci beaucoup, Bandeko Balandi Bisso. Donc, il y a une histoire, il y a ça, on a Bisso. Vous avez là, pardon, encore téléphone. Allô? Oui, allô? Allô, papa? Voilà. Maman Étoile a évoqué. Oui, Maman Étoile, faut y aller au moko. C'est pas dit ceux qui ont béni mobile na yo, papa. Bien mobile a béni maman. Ndé, yangola ndé. Et vous qui degré à bolémo. C'est rien à voir. C'est rien à voir. Non, j'ai jamais dit ça. Et qui t'a dégré bolingo, mais et vieille saka bolingo. Donc, comment on dirait, bah, vieux moko boé. Étoile, si c'est là intervenant à l'Oba, s'il te plaît. C'est quand intervenant à l'Oba. Il y a une étoile, faut y aller au moko, maman. Nous sommes des Amoriens. Mon épouse, vous avez dit que mon thème. Mon bali, où il y a les mois, c'est d'ailleurs. À vous, la saka, les mois, c'est d'ailleurs. Par contre, moi, c'est rien à voir. On peut jouer exemple, moi, mon pied. Ma papa, ma beau biso. Ma camarade chérie, ça a été. Oh, chérie, oh, chouette, oh, mayandombe, oh, ma compagne, oh, pesa wana. Et c'est là que mais ma couple, wana, et où me l'a dit. Ma beau biso, to koli, ma père, ma koli, ma koufi, bazali toujours ensemble. Et tu vois qui? Séparation, moi, ça l'a été. Mais ma compagne, ça l'a été. On a dit ça, rien à voir, ma compagne. Mon mobile, soit Kanyelio, Kanda. Et t'as oublié que ma chérie, n'engeni. Et t'as occasion la caille façonné. Au secours, ma colosso qui n'a maya, maya kamba, ce qui mobile, ya boyo, maman, on t'a causé à ôter. Et t'as olaxé bolimonné, ya boyo. Donc, bien sûr, là, c'est rien à voir. C'est rien à voir. Mais moi, je préfère, même mon temps, un papa, même un moi, c'est un maman. Et ça, na cadre ya kobimisa kopesa respect moko boye ndenge topesa ba maman ba boti biso. Mais oui. Comment yo boye loko wana vraiment? C'est l'intervalle au bas. Alors là, je sais pas parce qu'on convainc mais pourquoi vous convaincre les bateaux. Je suis pas d'accord. Donc quelque part que pesa na ba idée. Voilà. Parce que mon temps complet ça c'est complète. Mais on a pour yo maman, c'est ça erreur aux sala. Les erreurs, ils sont tous venus à papa, maman, ils sont venus à papa, maman, ils attendent, dans un couple, on a vieillesse, non, c'est rien à voir. C'est rien à voir. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci beaucoup, papa. Merci. Mais il faut éclaircir quelque chose, hein? Parce que normalement, on dirait monstre, moroboué. On dit que yo, maman, ça ne me dérange pas. Batunyo so bazana ba ko benga maman ça me dérange pas mais en aucun cas na koko supporter mobali na ngai abenga nga maman ça jamais parce que na vivre tromperie likola ki maman mutazo benga moi si na ya ndaku comme ça là et tout avant dina mbanda a obenga moi si na ndaku maman nzokande imbanda zo kanisa ki azo sona